Maman Mousseka lelo tolia nini? Bon, lelo pena na bongisa ki saki mades bile ya bandeko na biso ya Congo central. O tozo benga ba Congo, ba Zaïre à l'époque, ba Congo lelo eza Congo central. Donc tozo lamba pondu na madeso to bengi saki madeso. Moi cuisine ngo maman Mousseka ngo akpede yango wana. Congo madeso na sina tokisaki yango. Je crois bozomo nango yango wana. Madeso wana onzungu na zolambela eza déjà prêt. Oyo huile de palme o to benga ka mafuta mbila. Yango po yango pende sengi ka mafuta mbila. Bongo pondu o na lifala se ba bi feuille de manioc yango. Pondu oyo na épicé yango na biloko nyonso. Na niki yango na poivron, ail, ndembi, matungulu. Bongo nga pena na zaka fanatique ndembi makasi. Awa na lekisa ki ndembi na suki wana te melikolo nango susu tango to lamba to tia su ndembi. Voilà, pondo pende koti ndembi ebele na matungulu et puis na poivron vert. Ndembi on do lection ebele par rapport ba bolando ndembi utilité na ngozali. Et ça raka bien bakisa ka moins plus. Ça ka penda bien. Bongo to apena ba oignon na bi songa na itizami ba oignon oya to benga ngo rouge mais en mauve. Ndenga na itilizaka viande na biso ngoyo eza na emballage nango comme ezaki glacé na tikaki yango c'est décongelé. Donc c'est ça. Aïe oyo eza to ko rappel surtout au tia likolo a pondu. Donc biloko to ko yiko chaka yango. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where are the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? Merci beaucoup na bayoto ba disposarateur on a sur la chaîne sur la planète Nana FIE TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez à ce moment sur notre chaîne. C'est toujours votre Jordan, autrement appelé de la presse, le chou de toutes les mamans au monde entier. Avant d'abord de recommencer, je remercier les bons dieux pour notre souffle de vie à travers mon père spirituel, Conde Paul Dominique. Merci aussi à la patronne de cette chaîne, maman Nana FIE, la seule hélénique congolaise ou à Kendali Bosso, congolais, Nyon, son à Londres. Maman, merci pour notre social, merci de considérer Arabiso, la seule hélénique. Petite sœur Jésus-Christ de Nazareth na Katia Mokili. Ba bien fait que les katabita en Dorcas. Merci na betu vos disposateurs lo vraiment ton atteint ko boka ba te belé tournasi to dédicacé na souka alors lelo ceux qui n'apparaître devant vos postes téléviseurs za pona cuisine des stars lelo et pona mbongo na la star na biso Maman Mousseka. Je suis sûr que Rodrigue wa derrière Bilili soit vous êtes d'accord au fongola poto ba lelo Maman Mousseka rolambela biso nini. Pona be obolinga rolanda biso bo après narandeni pe ya rolamba ndeni basala ka bo po bimagu po papa asepela parce que kenda sango mabe ke basi ya poto ba rolamba te ba mipesa trop focus na mbetali kayu mais lelo ba me Maman Mousseka relaxepso ndenga nini balamba ka biloko lelo mais sans plus de trop banda. Bonjour Maman Mousseka. Mbote Bonne santé. Bonité, santé zabi. To bandika siko santé zabi. Santé zabi pour nazana pema. Et puis, le mouvement nazo salizaka yimta permettre Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, c'est pas ma casse na monyo sambela pour te bérer ba kenda sama mabe ba comédien na moni pe na yoki na yoki okito pe na ba zambe sunga na bi c'est que maman na pe na prière ko. Ah oui, nga penda chaque lundi tatikela ngo mokeli. Kwa les appels mokolo tokuta na ancien du jour. Ya ngo moni pe to bandi mo émission na retard, c'est ça. Maman Mousseka lelo tolia nini? Bon, lelo pena na bongisa ki saki mades bile ya bandeko na biso ya Congo central. O tozo benga ba Congo, ba Zaïre à l'époque, ba Congo lelo eza Congo central. Donc tozo lamba pondu na madeso to bengi saki mades. Bongo lokwa mongala penza tozala accompagner na moi mosuni o na bengi viande de bœuf ngombe.
tolukaki mwa partie ya rôti nde tozosala. C'est ça. Bango mingi balinga kotia mwa monsambo. Bakata mwa mukie wana bazolia akoza nango mwa mukie boye kosisa biloko nyonso aza nango. Biso siko to préparer mwa mosunyo to kotia pembeni to lia ngo na loso. To kolia ngo pe na fufu to bengi mo teke na lingala. To kolia ngo pe na mokbanga to pe kwanga to engbele. To kolia ngo pe ata pe na makemba pourquoi pas. Donc bendele koyate ya bino bangala. Oui, ya biso bangala. Voilà to kokoya na mpiso cameraman na ko pusana. Et pas boué. Moi cuisine ngo mamu sekango ya kpede yango wana. Bongo madesu na sina tokisaki yango. Je crois bozomo nango yango wana. Madesu wana onzungu na zolambela, eza déjà prêt. Oyo huile de palme o to benga ka mafuta mbila. Yango po yango pende sengi ka mafuta mbila. Bongo pondu o na lifala se ba bi feuille de manioc yango. Pondu oyo na épicé yango na biloko nyonso. Na niki yango na poivron, ail, ndembi, matungulu. Bongo nga pena na zaka fanatique ndembi makasi. Awa na lekisaki ndembi na suki wana te melikolo nango susu tango to lamba to tia su ndembi. Voilà, pondu pende koti ndembi ebele na matungulu et puis na poivron vert. Ndembi on do lection ebele par rapport ba bolando ndembi utilité na ngozali. Et ça raka bien bakisa ka moins plus. Ça ka penda bien. Bongo to api na ba oignon na bi songa na itiliza mingi ba oignon oya to benga ngo rouge mais en mauve. Ndenga na itilizaka viande na biso ngoyo eza na emballage nango comme ezaki glacé na tikaki yango c'est décongelé. Donc c'est ça. Aïe oyo eza to ko rappel surtout to tia likolo a pondu. Donc biloko to ko yiko chaka yango. Nde to tsa pondu na biso. Merci balandi to bandi. Voilà, nzungu na biso yango. Faut biloko a cuisiner za ka propre hein. Moi propreté ça ka bien. Au moins ngalo kwa na tie manzaka normalement moi si kolamba na cuisine. Ils a pena des conseils na manzaka. Na yebaki bongo pena na kokotisa. Ba cure-dent pona kolongola moi bosota mike kangamaka. Na désinfecter maboko nanga parce que ça biloko ezokota na kati ya libumu. Merci beaucoup, j'espère que nanga na bino to kolanda ndenge mama zo sala biloko eko EDP belé ya basi kaka te mena mibali ope baka ba célibataire ndeni balamba ndeni ba préparaka pendant ma desu accompagné na viande et puis na loso et ça la moi ni ba chebelele donc ngai natiki nanga na bino to landa ndenge mama a ko préparer et puis na suka to ya retourna ndeni to na niveau nini donc restez toujours branchés scotchés devant vos postes téléviseurs parce que chaîne Amino Planète na NFI TV chaîne Amakambu chaîne EP Sabino toujours bilingue penchai donc quant à moi déjà na li mon atika mais à ça la bilo ndenge za la kaka et voilà ndenge na ebisa bino nzungu na biso to bongisi ya kolambela. Alors, la cuisine, vraiment, il faut propriété. Parce que les locaux, ils ont et voilà. Bon, on a beau mixer une zone, on a biso. On a la pondu. On a biso en goyo. On a tiango. On a voilà. Toti pondu na biso nyonso pona ngana tia mwa ndambo na moni madesu na biso pe eza ebele. Voilà. Madesu pe tosi to bondisaki. Yango. Madesu na biso. On a ochango mai hein. Voilà. Voilà. En tout cas, maï, tout tient vraiment ébélé. Car maï, je crois qu'il y a un peu de temps pour l'ambela. Pour nous, na biso. Voilà. Moto et sans vous sala. Na fongoli réchaud. Maintenant, awa toza na obakisa lisusu parce que biloko nyonso bozomona na si na tchaki yango na kati ya pondu tango na tutaki et voilà nazoyeba lisusu kokata ndembi
Bon, oui, maman, c'est que ça, bana déjà kokata. Oui. Na bana déjà kokata. Ndembi na biso. Oui, bon, maka, via moto. Ezouti na motema. Oyebebisaka ye. Bomo ya bato eza oyo toliaka te. Donc oyo toliaka ezalaka bien. Ezalaka propre, mais oyo ebimaka nde bino mo boyebi suite fin quoi. C'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. Loba moke yoka mingi. Donc pondu na biso eza na moto awa nazobongisa ndembi oyo na otya likolo. Mama oseka mpo nini oza na libaya te ya okatela. Normalement il faut libaya mais tolakisa bino mpena à l'africaine hein? Nde tosalaka biso beboye na maboko ndenge bamama balakisa biso n'epoke wana biso tookola banotion wana ya banini ezalaka te. Biloko ya monde eza koévolue fo kozala na biloko nyonso to ya cuisine ezalaka mpe bien okau makoki esengi ezala te. Mwasi yeba kosimba mbeli yeba kosimba mpona kokata sans na okata l'échalote na biso awa apres na okota nango. Donc awa ndembi na kati nde nayebisai biso bobibetsama libaku te mpona mwa manzaka tosalaka kaka boye mwasi abakisaka mwa bote nde mokili yango ezokende me tolandaka nde mokili ekende te lokola bana nzambe tomisalaka kaka mwa bien mwa manzaka oyo totyaki ta mosusu mwa fete ezalaki obongisi mwa manzaka mais normalement na cuisine ezalaka mpena déconseillé kozala manzaka bo parce que na nsima wana ya mabe ebatamaka mingi. Lokwa toyebi ozolamba lokwa mwasi ya propre oyeba kaka kosokola manzaka. Voilà. Voilà matungulu na biso tokati matungulu oyo tokalinga ngo na mafuta nde nayebisa bino toza na nyama na biso. Voilà nasombai mpenza kota ya filet ya viande oyebi oyo eza mpenza viande ya arrondir donc ya tete quoi yango na osala na ko assaisonner yango. Voilà en attendant mpona toganye temps mpona courant lokwa tokolia yango na loso na préféré na milana mitiela déjà loso nanga na moto. Voilà nzungu nanga loso yango oyo toza na marmite wana elamba loso te ya courant eza ya obeba je crois yango kuna likolo bozomona eza ya obeba bato ya mawa bokotindelanga ti nabombi yango kaka mpo babongisa. Voilà na otya mai mpona loso. Et voilà mai na biso yango oyo totie yango mwa mungwa baoyo bamoni baliaka na bango loso ya mungwa te bakoki kotya te. Ngai lokwa loso sa mungwa na okoka te nde yango mungwa mpe esili mboka ya na pasi. Voilà mungwa yango oyo natie na mai ya loso. Voilà nafungoli nyonso tozoganye ka temps likolo nango sikoyo na assaisonné viande na biso. Merci beaucoup. Ben Charlotte boyebi ke esalaka misu pasi babi mpe etretaka matungulu oyo etretaka. Donc voilà biloko nabongisi nafungoli déjà réchaud eloko nini ndenge naloba. Voilà eza nango na compte ya pibi te viande naza na bouillon na ngai ya viande matungulu na ngai na osala mpona assaisonner ya viande na nga. Voilà
Ça siko aïe na biso. Et voilà, viande na biso oyo. Tozo sala yango na okata yango mike. Maman, c'est pas ça na nini. Voilà. On va mike pona. Et puis c'est kota. Donc, quand on sonne, je lis à Kamundele, voilà, il y a tige. Alors, on y mentionne à Kati, on a Kati à Nzongo. Après, tu épicé en haut. Voilà. Voilà, quand il y a un segment, Hermon Bunga, Hermon Bandako, ça paraît parce que tu es à niveau nini, tu comme l'île. Alors, tu retournes à Mamou Seka, tu comme niveau nini déjà. Niveau, l'osso, ils ont une publicité. Tu lambi l'osso déjà, ils ont un andako, et on a tout lambaki. Donc, je dis, tout à la voilà, l'osso, le caméraman, tout ça là. L'os on a déjà, je crois, est comme nango. Déjà ça va. Pour venir les mimos comme moi. Tout bas c'est encore maman une clé. Ah ouais, ma foute na biso et yango. To comme na niveau il y a ma foute à tout chana qui kalon. Voilà. Donc ma foute a pas une kota là na kata caméra. Normalement. Voilà. Voilà. Je crois na laksai bino ndenge na kati nyama nanga mike awa nazana ba kotis. Je crois boyebi ba kotis mipanzi. Yango pe nazo sala ngo pembeni. Viande nanga naebaki déjà na ko assaisonner yango tokoki ko poussa na wa. Parce que awa na tie gaz. Voilà, viande yango yo, omoni viande na biso ezotoka. Vous en a balola au moins métier. Voilà. Viande na chango na gaz pour na voilà. Ah bah c'est kotis na biso na sokola ki on a mai en moto. Ah na tie poivron, ail, poivre blanc. Poivre blanc na bois ka ba pilipili. Na bois ka pe na feuille. Na muscade. Na sala pe liboka. Moulinex c'est ça mais tout ça la pena qui Afrique quoi. Original. Voilà c'est ça. Donc nango na moto. Loso na ibisa biso tozo bakisa mwa mai. To bakisa mwa mai mukie na loso na biso. OK. Na diminaki mwa moto moto etikali ya makasi kaka wa eza ya nini ya mafuta matungulu nde yango tootya kuna mpona tobwaka na pondo ya madesu na biso yango oyo koki kopusana. Voilà, pondo ya madesu na biso yango tikali kaka mafuta na biso totya. Voilà.
oyo natiki eza mpona kokalinga mafuta kokalinga matungulu Voilà, merci beaucoup Nassir déjà Bolanda Kibiso du début et plutôt qu'il y a la fin. Bon, moi, cuisine de on veut dire vraiment cuisine de stars. Moi, je cuisine tout bio. L'ambiance est propre et puis bio. L'ambiance est bio. Au senti que cuisine est bio. Au talinda est bio. Donc, beaucoup de temps, mais la soie Nassir. Pour profiter de l'amba, mais la soité. Pour profiter de l'amba, mais la soité. Pour bisonner toi, toujours là. Donc, comme déjà presque un sous-garané na obaki, tout na maman pelle et maman museka pardon, kombo ane zoya mingi. Kombo ana ya maman pelle. Obo mabe? Mabe te? Epela ochichi moto. Na lela fort. Wana penda wana benga ngende informati. Informati. Masoye dans le normal Oh, poinité. Voilà ça sous guerre faut yeba grâce au moninga zanango. Voilà. Faut qu'on reconnaître ba grâce à moninga. Et puis Laza actrice j'étais oui au tché penda wana j'ai confiance quoi. Na kangi penda miss dabi ke o chicha o jouer. Tala 9 match. Ngabona benga 10 match. Donc net na film mais na compte ça solo. Koto kuna kalunga wow. Oziko do Marie Jeanne. Kalunga be kana ngwe. Oh, wana kutu la mienne, wana benga la mienne. Maman no honorable. Yependa oleka. Voilà, donc dina obaki maman lokwa peka to tangi ba komba ngo ya bango nyonso. Eza lokwa tangi Pati Melanga. Pati Melanga, la chantre de l'Éternel. Kobosa na te mbudi. Mwana nchambe penza 100% Jésus quoi. Donc bango nyonso tout na linga bango trop ande konanga nyonso toujours na tonalité baza ebele o na bosani na ndenga mabete quoi. Nde na autour ba Marie-Jeanne Bololé. Donc c'est ça, on est ensemble musala ngoka yango to bomana nini. Mutu atongi grazie la zati. To lugara to ki maranzala quoi. Voilà, Nassir déjà so ko deux ans so d'accord pour na maman présenter biso. Biloko nini o batam na kati ya Sanya Mbele. Sanya Mbele. Awa nasala ki viande na ngai yango yo. Donc ato ana tsaki madesu na biso yango yo. Voilà. Awa toza na loso. Et puis awa toza na mipanzi. Donc mipanzi na biso yango. Voilà, na ko bando servir maman. Nazana petite sœur na ngai kombo na ye Tantine Mwaka. Voilà, yepa yaki na benga ki comme invité. Bilo Hotel Meze Belé, Balei Baza Moukié a participé. Voilà, na koko bando servir. Point de vue na souka so bilo wa le kindeng na profiter pe. Merci beaucoup na maman Nana et fille, maman sociale, maman Atika Kabana na été Mter Malam Koleka Tabita et Dorcas, la seule et l'unique petite sœur à Jésus-Christ, la seule et l'unique congolaise au Kenda Londres, li bosso ba congolais tout bino tout boya na simana mi sonaye. Au travail na bisori parfumé, nga linga mingi yango je crois bon mona ki yango za yango publicité te mais na linga yango so yango te lo somo ba benga kombo ya bato mo bazaka oyemba na kala bo kombo bataka bazaka oyemba groupe moko ya bana mo bazaka oyemba boye ba pesa ngo loso na Kongo ba pesa ngo bana okay bazaka oyemba na kala bo Nathalie Makoma na groupe Makoma ba pesa ngo loso na kombo bon. Voilà, tandenga mabete naza na problème na bango te na linga bango makasi surtout Nathalie. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where are the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You
say it's too late to make it, but is it too late to try? I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Mama ndengo o gutele biso pendant ma desu na biso na musuni. Tu toka point de vue na yo mère par rapport sur 10 à cause de combien? Merci. Avant de tirer un point, on s'est présenté. Nga tantine moi ka petite à ma musique. Non le baté pour nazali kineme, azana mungala, mais azongi na ba Congo. Ya le bébé les a bino mo so bo miki, bo comprendre que toza la limité matadi. Limité matadi. Bon to apena limité matadi po so bimi libando comprendre que ça limité. Mais ndengo zolia wa omi mona ka na matadi. Omi mona pena za matadi parce que azongi pena na mayombe donc chaka madesu pena ba bengaka chaka zi dezo. Yango pende ya lambi yango. De bimbe ndengo tangi wana. Ndenge penze na bengi ndenge pa bango mo ba Kongo ba bengaka. Chaka zi dezo. Yango penza. Voilà, merci beaucoup Nabaitu. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Nana fille